Les jugements de nos problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis partout où bozolanda. La femme du roi, Nabanda Kunabino. Okoko ilanda ngai na téléphone pendant que ozoke musala. Okoko olanda ngai na télévision pendant que olingi olala. Okoko olanda ngai na musala. Me yebaka iloko moko liloba oyo eyeli yo. Na ye ko fortifier yo. Bien-aimé, na ye ko fongolo misu. Na ye ko telemisa yo, toi qui dors. Mikolo nyonso tout ma soeur, mon frère, ezala ya kolala te. Soko ke na mukanda ya un roi. Okomona ndenge Bible ezebisa biso 1 roi 3. Okiti na 16. Okotanga histoire ya des prostituées. Bana basi mibale ya bandumba. Bible lobi bavandi ndako moko. Bango mibale bakomaki na zemi na temps moko. Bango mibale baboti na temps moko. Oya boti après 3 jours mususu aboti. Kolala ndenge balalaka na butu, moko alaleli mwana na butu na ndenge ya mabe. Mwalamuki boyoki mwana na amoni mwana akufi. Muninga mususu na pa lalaki na mwana na epazaki vivant, yepe mama baza vivant, mais bazaki na profond sommeil. Ndeko wana sali nini? Pendant la nuit, la Bible nous dit. Al totanga ngo poto comprendre. Tokobanda na 16, menga nazo kaka partie ya 20. Elle s'élevant au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sang. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sang. 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Le problème, c'est attentivement. N'est-ce que bien aimé, il y a des problèmes qui nous surprennent. Et ça n'a pas de problème, ils ont y aller brusquement. Et ça n'a pas de problème, ils ont raconté biso à tout moment. Parce que pendant que tu as la relation, pendant que tu as somba peut-être loko, pendant que tu as peut-être nanzela, bien aimé dans le Seigneur, tout est là qui attentivement. La parole nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe atikaka te komba moko oye kolekaka biso banani na makasi atika ngo eya ko atteindre biso. Nzambe ya lola ba komba oye komelaka biso nzambe ayebi ke toza na makasi ya ko surmonter yango. Il y a des choses oyo nzambe alakisaka biso na babi bandeli ya ba makambo ebele bien aimé to salaka mais to talaka nde likambo attentivement te. Il y a aussi des gens oyo nzamba salaka bango ngolu batala likambo attentivement mais tango amoni réalité ya likambo wana nzamba fungoli emiso amoni ba conséquences ya likambo wana to ba art ya likambo wana ezosala ndeko boyi kondima réalité. Ndeko alobi na meka nanu tolobaka na kota nanu tolobaka na sala nanu tolobaka na meka nanu tolobaka na somba nanu nzamba zola soki ko simba te. Regarde bien attentivement nzela nini yozoleka nzamba zotali soki eko simba te. Mais biso tolingaka komi pesa chance tolingaka komi pesa la chance biso moko. Aussi le temps tozotala na miso nzamba zola kisabiso attentivement que ce n'est pas ça. Koleka nzelo te. Kosale loko te, kokota na association oyo te, koleka na nzelo te, kokota na relation te, na yebi te loko nini oyo yo za nango na minute oyo, ekomi poids, ekomi kilo po na yo bien aimé dans le Seigneur. Peut-être otalaki attentivement te. Soki otalaki attentivement bien aimé dans le Seigneur,
Peut-être okoti na nzela wana te. Peut-être osombi marchandise wana te. Peut-être osali associé na bato wana te. Nzamba bande kolakisa biloko ya mike ne bandeli même ya relation wana. Nzamba bande kolakisa biloko ya mike ne bandeli même ya problème wana. Otalaki pe attentivement. Ozwaki ngolu vraiment ya kotala ngo attentivement. Mais ososolaki te okoti kaka. Ososolaki te okei kaka. Ososolaki te ovoyager kaka. Nzamba zo yebisa yo, regardez nzela ozokende. Eza malamu te, ne voyage pas. Mais tellement yo sosombaki billet, tellement yo sosalaki déjà budget na yo, osalaki déjà ba programme, olobi na kende kaka. Alokei marchandise nyonso te kwei na mai. Okei marchandise nyonso te poli. Nzambe abande kotali so attentivement. Mais oyebaki ko se prendre garde te. Lelo ba problème ebele ezokomela biso. Ba circonstance ebele bien aimé ezokomela biso. Parce qu'on n'a pas regardé attentivement. Ba relation ba camarade di musu to sala. Ne bande déjà nzamba ofungolo miso. Tel so regarde comment il vit. Regarde comment il marche. Regarde comment elle marche. C'est pas bien à la pembeni na yo. C'est pas bien à la compagnie na yo. Ce n'est pas bien bo tambola nzela moko. Ako bungisa yo, ako bebisa yo. Mais tu n'as pas regardé attentivement. Aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé de te dire, toute chose dans la vie, il faut vraiment regarder attentivement. Cette femme prostituée, la Bible nous dit devant Salomon, roi Salomon, a expliqué, alors bien de quoi to fandi na ye, to umeli na ye. Et puis parce que tofandaka mutu mususu azalaka na accès ya kokota te na katikati ya butu mwana na ye akufi. Alongoli mwana na ye atie pa nanga. Alongoli mwana nanga atie pa na ye. Comment la fille ou la maman ya bébé wana ayebaki tout ça là? Parce qu'elle a regardé attentivement. Elle connaît son fils. Elle connaît sa fille. Elle connaît son enfant. Atali attentivement, malgré Zalaki bébé. Malgré bébé zotali sabiso oya boti après 3 jours à boti. Mais comment la maman a retrouvé que l'enfant c'était pas elle? Comment la maman a compris pardon, que l'enfant c'était pas elle? Parce que maman elle a bien regardé attentivement. Nyonso tolingi to sala la vie. À partir de l'élo bien aimé, comme tu me regardes, moi, ta sœur. Regarde les choses attentivement. Toza ko échouer parce que tozo zo makambu attentivement te. Nzamba zo lakisa biso ba makambu suna débit même ya likambo lingo sala. Azo taliso tala ba comportement. Tala ba modèle. Tala ba façon ya mutoyo. Peut-être oyo lingo sala ne libala. Peut-être oyo lingo sala ne fiançailles. Peut-être oyo lingo sala na ye mission. Peut-être oyo lingo cohabiter na ye peut-être atanda kumoko. Peut-être ami moko boyo lingi o pousse pembeni na yo. Hein? A comme ami intime. Bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba zo taliso déjà na bibandeli ba faso ba midele ya mutu wana me na motema to mipesa ka chance biso moko lobite peut-être yango tozo ke kuya na mabulu yango to suka na banzela yango to tala ba relation tozo kota na ba relation ezo umela te ezo beba parce que tozanga ki kotala attentivement. Lelo na pokwa na lelo na tongo na midi na ngonga nyonso yo kolanda la femme du roi na ndako na yo. Faites attention. Fungola misu nzamba lobi na yebisa yo. Regarde bien attentivement. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime par l'amour de Dieu. Yango nazo memela bino maloba ya bomoi. Tika kolo yeso pambola
mabota na biso tika kolo yesu afungola biso miso ya molimo mpo na bisika oyo toeshwaki na bisika oyo tokweyaki cette fois-ci totala attentivement. Bisous, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bye bye.